nga mona kutu ba artiste musu on dirait ba producteur ba mona bango te. T'es producteur, mon producteur. Qui est producteur? Producteur, c'est mon tour à Zobimisa pour accoter. C'est ça. Vous comprenez? La musique, il y a Congo d'abord, le producteur, comment passe? Comment on a moutou, bandi mako produire, c'est que moutou, on a besoin de sambon. Surtout que biso pe na ba contrat na biso moni voilà prince baluma zama exigeant na ba mbotali ba contrat ya zo ba bilo côté na biso to sala na côté na bilo bisaka na te donc yo ba mbongo moko boy soki nini te soki bongo mena ebisio esi to betaki da 5000 concerts na ba mbotali mona kina kindo on est a film na bité so batala ba concert na biso te inos bazo cha micro maloba ya ba griffin na mona ki bazo yemba on est allé sous concert te on est koma kinango Nzango neka zalaka nzango ekoma kina ngo nzango heureusement yo moko mona ki makambo ngo mona nzango mutu nyoso ayebi na ba koko ba yebi nde babeta nzango parce que na mutu des chansons beti musu chanson moko beti biso 8 chansons 9 chansons beti de biso nde to beti te ba contrat ebele biso tozi to bandaki na année to bandaki janvier 2022 to suki na le 29 décembre 2022 moi to bandaki année to suki na keto moni batu mususu eza artiste mususu vitesse inos bi aye nango tango azo na vitesse wana bazo banga ke non muto ko botola mboka mais ça botoli déjà te abotoli bakomi ko kresko ba biloko bon na mboko yo otanga musicien et bon na 2000 est-ce que ne to vandi boy na 2020 2035 to robeta lisolo inos oui na 2045 to robeta lisolo inos to robeta lisolo na 2055 to robeta lisolo na to robeta kaka po azana to robeta mais batu musuna minicho ka so to leki ka bazo kene na suka to beta lisolo yo moni tema na maboko epola na classe to vani biso tuna bato lati be uniforme après ngana ke to te collègue na nga impoli ezala na marque d'argument pour collègue na nga finga zo bana ke traiter impoli nga mona ke ezaboye parce que bisika batu wana soki bakei place moko amoni tigre aza wana monu na age na yo akomaka bisiko ndenge nini invitation moko ye spécial ye kutu ake boye aza na invitation te siko amoni nesbi ayina invitation spéciale abeti mpe na soirée moko ye adiembeli nde avandi te fo nabimisa eloko moko epeti wana azala impoli mpo babwaka ye mais baproducteur babwakaka ye te soki nga na comprendre eloko ebomaka mpenza yango wana bango mibale Jika télévision ba balanda biso mokili mobimba en tout cas topesi bino matondo mingi ndenge bolanda biso mokili mobimba mbote na ba griffe nyonso ya monde entier parce que bozalaka ebele bato ya États-Unis ya Afrique du Sud même ya Dubaï ba komela biso c'est pour dire que non bolinga biso pe bolinga ka jeune leader mbote pe lo sako na jeune leader yemoko molodeuil numéro 1 na ba obalinga ka numéro 1 na monde entier rien à dire mbote une équipe na ye mobimba ba oyo basala kete musique wana to musala jeune leader ekende liboso merci beaucoup ya lelo na yibi nde koyiba naza muyibi vraiment bolimisanga pona terme na uti koloba na yibi plateau ya batu ya balobeli ya ba griffe ngasko naza mupaya mais malgré bongo nazali na ba soda ya mampinga o baloba kete ba colonel ba mon général ya jeune leader nde nazana bango na plateau na mopanzi na ngai nazali na molobeli ya tongo o nga na pesa kombo américain perdu à Kinshasa mwana mboka José Kingakati molobeli na ye nde tokobeta masolo ya Inosbi en général na ngambo pe ya mopanzi nazali na mwana mboka Njori mukenge soki na massacre kombo na yete griffe ya tongo kandenge moko mibengaka na ngambo na epe molobeli elongo na bango tokobeta masolo ya lelo les émissions te tokobeta masolo mai matali jeune leader pourquoi pas to sala ndenge zalaka tokobeta masolo o etali biso ya mortel 006 tokobeta masolo ya festival oyo kolekana
na Bukavu na Sud Kivu Amani Kivu à partir ya le 10 jusqu'à le 12 tokobeta lisusu masolo ayi natuni kisasa oyo soko zoloba Swahili ozali congolais to ozali mopaya et puis ngambo wana peut-être ngande mtu na koloba parce que lelo eza masolo na ba griffe masolo na balobeli Kishasa côté nini na côté nini balobaka Swahili est-ce que ba côté wana balobaka Swahili bazali ba congolais to bazali ka José Kingakati losako dada wa taifa donc losako na ba griffe tika nyonso tout losako lisusu na ona benga kama continent ngai molodo ya leader Inosebi Tigre Fresh Boy maître de la 26e chambre de Shaolin mtobi secret suka succès musique ya Congo losako lisusu na ba to benga ka le cerveau du chef to za bongo na big manager Prince Balume donc cerveau zo sala kama konza ba contrat Achille Balume nzambe ba réalisateur Jizo bongo nzambe ya musique et puis bon anniversaire na Jizo Morel ingénieur na biso bon anniversaire na Jizo wana ndeto yo kaka Jizo bon anniversaire na yo papa nzamba batela yo papa na ngambo ya losako griffe ya tongo losako losako dada wa taifa do mère ya ba griffe mto asimbi penza actualité ya Inosebi na maboko sans oublier les ballons d'or de la musique africaine Inosebi Tigre le king yenda aza na sommet ya musique na biso na minute oyo mto akolongola azati. Joyeux anniversaire à toi Gizo, l'océan de la musique. Bambote na entourage mobimba ya Inosebi, Prince Balume, HB, Bambote Belé. Merci beaucoup Bambote na ba griffe du Tigre monde na zomona mona mboka Minos yaya mayele pesa mela na ba mikolo te me mona mukaza na mayele lokola ba mikolo tikete nzamba lola pambola yo molobeli. Lelo eza masolo ya bino menga na koti na zala ngaka moyibi. Na hina tuna na lisolo ya Mortel 06 zande na ligna simba susu kota ma côté ya masolo na biso wana bat fobo mesana ka donc baboni no stu ya Jika télévision na ba griffe du Tigre fobo mesana ka na masolo oyo awe ozala spécial Inosebi to sala ka analyse sur makam na biso mogo et voilà quoi donc pour la répondre dada wa taifa Mortel 06 album mezo s'est comporté très bien très bien pourquoi on a le but très bien parce que ces albums oyo et celle na ngaka inane ya pamba tozo kina un mois na biso inane na un mois ko sala le 26 janvier neto koksi bongo inane na un mois album se comporté très bien oyo pesi biso ba contrat ebele oyo et salisi biso makambo ebele oyo etiki biso maboko pamba te ezongisi biso na trophée Yedi Award oyo tozali bongo donc ba kondi Afrique centrale na mambo etali musique na trophée Yedi Award oyo tozwaki mer album eza tellement kitoko men album ezali tellement kitoko ba biloko abonde salanga ba chebedede molobeli atongo griffe atongo Mortel 06 yopo na yo banzembo nini peut-être bato mususu balandaka biso bayebi nano te pona zoyoka o te so beta te o ezo kende boye te mais na yebi te menga na omona ke so beta te ti banzembo nini peut-être bango bayebi te mais na kanisi oza muta mediate na yebi ya moni mutu so bete loko esimbi te okokima mbango ke bandela kande tolobaki bagrife balobo bandela bulo bo biso depuis to mise album na biso ezotambola be au moins te to vandikimia et c'est to kimi na studio parce que tout na siko batuana oh soit disant biloko na bango c'est pourquoi bazongi studio ba humilité ozomona mais Mortel 06 etambola ndeni moi ba chana ngo ba titre nango donc bantu musu ba ome ba ebika Mortel 06 mais ba ebite ke Naomi Kambole zaka na kati ya Mortel 06 ba ebite ke Adje zaka na kati ya Mortel 06 peut-être kaka awande bakoye omoni ndeba lobaka totuna kana batu pour album singa kana ba yoka combien de nzembo premièrement omoni parce que so otali na kati album na biso tozana 15 titres tozana ba couleur ebele so otali na ba audio ya banzembo na biso zo mona ba audio mso ezana ba 400 et quelques cas miso ezana ba 300 quelques cas na auto benga bongo ba 300 000 et quelques personnes omoni so ki déjà ba consommer nzembo déjà 300 quelques mille personnes ba consommer kaka audio ya pamba et là c'est qui ça oui tant on peut tant tout ça qui nzembo na biso tout ça album na biso première clip na biso première nzembo na biso Mortel 06 auto clipaki tant on monte le bi ba griffe bandela boulot ko bandela boulot laxini et laxi que toza na assurance to yebi ke logo oyo to pesi na batu to pesi na balamoura la bonne musique to pesi na ba griffe de tigre to pesi na ba congolais to pesi na Afrique to pesi na mokili mobimba et c'est logo mo ya blague te donc so salaki mo logo no wana donc ebisakana kende ko bandela musala
kena ko bandela musala pour so tala album Mortel 06 eza album oyo soto bibatala na Congo ba musicien oyo ba ju plus de contrat pour faire partie so ba mi balé to na kati so pe ba moko to na kati so ba mi sa to na kati ya bongo to za pe batali boso ya bongo oyebike to bi misaki ebeleti po to zaki biso moko te to zaki à peu près ba 5 artistes ba misaki ba album ba mususu komona extrait nde betaki nazoloba bien extrait ya album donc avant bimisa album obimisaki extrait nde beti mususu omona deux chansons beti mais biso Naomi Campbell wana za hymne national na mwana muke kutu akoyemba aje kutu le 7 janvier pour tout ça qui le 7 janvier na Kindu donc il faut pas comprendre ba la musique est la plus na bar musique eza na bar te soko tali na kata babar omona oyoka bache jomo boyo wana guna pona nini ayego mela asombeli DJ bouteille mo ba koma pena ba DJ na bango kasi te ba ba DJ na babar ozoka mutu asombeli DJ mo de bouteille ba chele ba nzembo na yo so ki musique bongo rapport quand si musique ezobe non ba musique na ba contrat ba album na ba contrat obeti obimaki wapi okenda ki wapi donc so moni auto beti wana na ba chade na to beti to sali ba tourner américain to sali boy c'est parce que ba respecta ki ba contrat na biso ba respecta ki mbongo to sengaka et contrat on eza ya somwe pona yoka kelo moko boye na obeta masolo te big mata ja yipsinga ke bo wana so to kenda ka inga keza la fois3 siko na mituni fois3 eza combien dada na bango balengi yango dada na sepela eloko moko akufa donc question me repose un peu papa we malobaka via bato soki bachaka ngo na télévision mais to seka bato ya trop so tali ba contrat bato musu bazo beto zo mona kia bomé oneli tamsuli papa ya tigre aina bana bato yo 50 aina bana bato tali contrat ngo boy oyo ka 1500 oneli 2000 ba contrat bongo ezali prix ali papa ya tigre ba contrat bongo mais agebetela ngo concert tala niveau au prix yo zo ba prix eza même pas prix to bilamba o leader alataki na soirée ya Jennifer alataki bagabana donc 4000 et quelques dollars t'es dans 7000 même pas ça facture 7000 tala siko donc même pas parce que muto musicien moko ya musicien oh on est ça ba musicien oui ata ya 4 bazo betelanga lisolo ke woni plawana soki tigre kendaki elinge beta montaboye elinge za la fao 3 siko natali monta ba betelinga mutu wana zwaki siko natali siko monta wana fois 3 c'est que tigre siko na libanda siko za combien kasi yango wana grandeur ndi artiste ti bato bayebaka te grandeur artiste ndi yango wana ozomona ntango otali contrat omoni minaki ya oui pourquoi batrataka biso baimpoli impoli eza eloko moko ya bafaible nga naza artiste tant toza baartiste toza pourquoi balobaki olamusi vraiment eloko eza te capital pourquoi balobaki non j'ai un leader mais c'est impoli et bandana ndenge marque d'argument obi lelo oyo ngai déjà soki nazo débattre na molobeli moko usa to solo na molobeli njori so molobeli njori to komo traiter pour na ba âge c'est que na mozanga ba argument oui effectivement c'est na mozanga ba argument pour la musique ya Congo il y a des musiciens tant aza musicien aza collègue ya grand Mopao aza collègue ya Jimé Piana aza collègue soki be papa wendo aza kitelo anga aza collègue papa wendo ya 50 ya bato ya musicien nyonso ya papa Snoop même Diamond même Jennifer oui ozomona so tant mutu aza collègue na yo Fabrice Mande makambo tozoloba tozolinga bagroupe musique ba comprendre po ndeza boye ozomona ndeza boye Jika TV omoni yana batu misusu oyo alingi alandela makambo molodo mais mutu moko déjà ibisi na lito yokene no goûter tala kutu nini tala kutu obisi ngaka identité ke impolitesse or bimisi nga pe identité ke na betaki banzembo lokola ba yo pe esala ba 200 millions quelque de vie o bango ba reva bimisi nga carrière lo bango tidelo mère to betango fade 100 millions to bandeli fade siko na minute 200 et quelques babundaka bakomata na 90 200 aider bango siko babundaka bakomata na 90 ekomaka te basomba na ya kosomba ekomaka te siko nyonso wana keto siko evanda tala na neti na soirée o ba président bazali eloko babimisa kombo jeune leader kaze impoli
eza te ke azaka tete te eza mwana te mère eza omoni eloko tozoloba ya barabima oyo te aza moto ya banere solide akipa kuto abilo wana te comprendre kitete na lobi ya ndenge nini te omoni kitete so ya olobaki no yo ozalaka na nsima na biso oui yo ozalaka siko ya asedaka na pression te na bino te ngana ozalaka liboso na bino kitete na nga na lobi nde ya bon c'est ça. On est d'accord. Oui, tant sikoyo mutu, tant mutu sikoyo, on a besoin mutu za na simana. Ou soit azana besoin mutu, vous comprendre. Allo bila makamune po lelo o na musique ya Congo comment mutalingi so do sa musique ezala bageno. Viens na nani? Viens na nani? Tu viens na nani mutazana nga. Kwanza ba fan. Wala wa fanatique. Faza la na sima ya vie wana. Vie wana après ça ta contrat. Mais tu comprendre. Faut beta lever les rideaux. Na place où kata concert na yo moko yo faut beta ba lever les rideaux ndenge ba pakistanais ba betra biso lever les rideaux na académie de beaux-arts ozomona. Merci beaucoup wana tozo kendeka ezaka masolo kaka awa ezaka inonsmi 100% inonsmi. Oyebi que Sarkozy ancien président ya France après ça jeune leader mot te wana yebana mona na pona nini na benga ye politique et puis kuto alekaki ye atali Tigre azongi apesi mbote doit mériter yango tokoti mbala moko na festival o ezobanda le 10 février amani yetu amani Kivu na Bukavu bomoni ndenge nini molobeli kinga kati te mutu apesaka makambo apesaka elengi na makambo seke kuna masolo za TikTok molodo donc apesaka elengi na makambo soki aza te donc soki aza te soki azate Kivu Mobulu donc soki azate Bukavu pasi na pasi soki azate c'est festival amani donc Mobulu et voilà quoi donc batoto nyonso to ya Bukavu donc inosibi wana za koya toza koya wana to sa rande bato akindo basalaki ye déjà soki banose déjà na aéroport babi dake leader azo catastrophe donc somo déjà faut koyeba mère janvier tu beti déjà 3 concerts tam so bato bayebi balukaka bilan faut babanda bilan 3 concerts déjà 4e yango na tozokende amani po kuna yo moko yebi tam so place na ba chaîne na moni eza muke faut ba changer place pour niveau nga na yebeli inosbi place na eza muke na bien mais janvier on zo ba to beti 3 concerts normalement fait to beti ba concert ebele mais siko eloko to yokana tina na ba producteur monsieur ezali kambo etali contrat omoni ezali kambo etali contrat pour mambo etali contrat place wana lobela ngobie ezana ba grifu supe balebaka babenga ki côté wana kendeki te pona nini ba comprendre te beta c'était place ezali kambo contrat lelo oyo artiste aza tellement munene ke akoki kondima ba contrat misusu te oui azana bolunga ba grifu oui azana raison mais soki tomoni ke no ba grifu toza ba grifu ba net biso to déranger mokonzi mingi ke mokonzi te faut beta ka ndule wana mieux vaut ye moko mi produire oui omoni ke akende ba contrat moko boye oyo ba respecter te akokende biloko abongo te inozi ba aza artiste munene place wana faut bolobela a légende ba griffe bazo créer moi trouble moko place wana ba alinga kende place wana non ba griffe faut ba comprendre inonde faut boloba po ba yoka inosbi aza légende na âge ya 25 ans tamso bato muso ba eloko wana na Congo na salamate aza légende na âge ya 25 ans mutu ndeti Wizkid do ba muso balengaka awa ye moko atinda invitation spéciale na 70 000 balles 70 000 euros pour inosbia ke beta na Paris tango beta na Paris na badaju vous comprenez mais bango balengaka ye parce que libanda babenga inosbia za légende so a community na ba Nigeria wana bato saka ye makasi omoni bato comprendre lo omoni so tali li solo ya Jackson 5 otali histoire ya Jackson ndenge ti ya mata so otali na ba Maïcha Sulu omona ba gezali oui kaboy sikoyo na Congo na biso tozaka na problème moko boy omoni le obilende to vanda ba boy oyo ka ba regrettaka muso a regretter afaka savu bazala na ye muso a regretter fallait président Kabila azala na ye so président Facha longo kaka fallait gaza donc na mboka na biso to regrettaka bato malamu oui après kokende na bango nde toye ko regretter bango au lieu bato ba soutenir famille oyo ils ont ça la maman malamu c'est-à-dire que famille moko mais ebimisi réalisateur ya munene ebimisi koto ingénieur ya munene ebimisi manager ya munene ebimisi
na artiste ya munene koleka. On laisse ko to protéger bango. Artiste on patrimoine libanda bazo sepela na ye. Ozo mona ba. On le dit makambo bien, on les to protéger bango nan. Ah, ingénieur, tiens assez, makambo zebeli au sulula. Tout le monde déjà que tout qui na suka me tiens na se bakisat. Attends na régie babakisaka papa bakisa. Vraiment ko to koti mambo milaité vraiment. Ya méchant famille de tozana ne bandeli boy. On a les lopeza tiwe les filles. On le dit bien les kamba ko protéger. Hein? To beta na lisulu oyo. Na tuna nana. Na milongoli peut-être ponga na kola ki na est. Na lubi boy. Soko lo baka Swahili. Oza congolais toza mupai. Est-ce que makambo vandi yango wana? To solo na place wana maka. To fanta na masolo place wana. Est-ce que makambo vandi yango wana? Po bato muso penza ba comprendre place au bien. Pesa kapasi. Bon, avant na pesa bino maloba, na kolinga na pesa détail na ba province. Ya RDC. O elobaka Swahili. Tozali na Nord Kivu na Sud Kivu. Oui. Tozali na Manyema. Manyema y compris Bakalemi, banini. Tozali na Katanga. Katanga eza na combien de provinces ndenge bakati yango boyi. Tozali na Ituri. Tozali na Kisangani. Barobaka kaka Swahili kaka. Siko nalingi na tuna. Pourquoi awana kini? Soki mutalinga alobaka Swahili aza soi-disant mopaya. Nalingi na tanga kuta taba komwana te po pesa nga bakanda. Na yebite bino balobeli. Mais est-ce que ndenge boleka bo basi batuna bino ba question wana? Te eza ba biloko eloba maka trop et puis yango to epeto na profiter pe na JK TV News pour nous faire comprendre bandeko na biso o nyoso tout bazara moi déranger na lisolo wana. Omoni lelo oyo bato bazana ba est o bozo traiter bango lokola ba étranger. Or bozo bosa na ke soko tambol même ata na ville wana soko tambola na ville otali ba immeuble boye. Omona ke non bango nde bazotonga makasi. Ozomona bango nde bazotonga. Soki mutu aza étranger akolinga sala ni akolinga kino kosala na mboka na ye ti est-ce que oza na assurance est-ce que biloko nde kozala protégé oui omoni bon soki otali na bamusicien oyo bazouta este oyo ezotraite bango baétranger baétranger wana oyo ezotraite bango na mboka na bango kuna baza na bato baleki bango epuis na mboka nini oyo baya kotika musicien akende kosala mosala place mosusu bakimisi bango wana tozaka na bango mpona bakoli libanda tozana bango mpona topesi bango bapasseport mais mutu awuti kaka na province na yo kaka awa akoli kaka awa na mboka no mpe kaka awa ngai nakoloba boye soki artiste bakobeta lisolo na ye banda ndenge azokola ti akomi lelo se inosbi po bamusolo tokobeta parce que bayebani déjà bakomi mikolo mais inosbi abandi carrière tozotala ndenge azokende oui baimage ezali makambo to ezali nyonso anga mona eza nini moni baartiste mosusu babangaka parce que vitesse je m'excuse molobeli namona eloko wana elekanaki mpe na président oyo autaki koleka mpo badétruire ye babambaki ye eloko ya koloba keno aza mwana mboka te oui ozomona siko ntango alongwe omoni te bakomi obenge ye mwana kongo azovanda wapi kasi aza wapi babie na ye eza wapi ozomona biloko wana bazokende na suka toleka tozaka na histoire oyo ya likambo ya tribalisme yango nde ezomoma miziki ozomona na place mutu producteur moko aza libanda mboka alingi abengisa koloba te o wana aza mwana mboka te inabengisa bana mboka mais par rapport ya makambo ezosalema par rapport ya bolamu ezosalema soki azalaki mwana mboka te est-ce que akoka kosala makambo azosala na mboka na bango ntango babengaka kingandi bendele ya mboka nini nde telemaka drapeau nini ekenda drapeau nini en tout cas dala wa taifa bato faut comprendre bato baza libanda mingi tozos'adresse na bino et omoni na mboka na biso soki biso nde tokola mabe faut tokotaka baprovince mama tindaka tinda mwana na yo na Congo central tinda tambusa mwana ntango ozotambusa mwana ozokomprendre ke te bato bazalaka depuis mwana kotamba na kingasani na kinkole abimaka te avanda kaka wana so akoyeba makambo mosusu ndenge kaka biso bana kini soki olobi mwa lingala etengama boye oza sukongole te biso bana kini yango mpe ezodétruire biso te kina ngo tozosala nini kina ngo soki moto ayasali après tokomi yo tozotraite de mwana mboka tala kutu yayaki tozomona ye yozomona teke kote na biso makambo na tribalisme eza te nga moluba naza na nsima inosbi zomona biso makambo wana ekotaka te nasepelaka mpe na bato moko bangala batravaillaka bongo
batravaille ke pa na bango nayebi te bangala ne ya Kinshasa peut-être toza na besoin kotanga bikolo ya bato te mais tozosenga na bino ke non kozala na kobima na este elingi koloba te ke soki oye na capitale oza rwandais te oza congolais 100%. me taxe des rwandaises. Je me pose la question, je suis des pères, moi je suis l'enfant des colonel Mandé tisiko aza na bomoi na territoire bango kutu basala déjà ni biso lelo to vi chance ya komona ta corvette banda na botamana na mona car corvette na mona yango kaka na internet ti lelo commandant ya ville basanku c'est mon père à moi le colonel Mandé Gilbert. Je suis 100% congolaise de père et de mère mais vous me traitez des rwandaises pourquoi vous en mettez ma mère eza ba arme ya ba faible ba boti ya molodo ite bazali bo ba boti ya o wana bazalaka et bongo o bango babengaka congolais ba boti ne bazalaka service ya ANR eza et musala na ngoni service ya traité mutu étranger ozobosana ke or l'état zali balobeli bana makamba oloba tant que vous traitez mutu d'étranger or l'état zali eza musala note le contrat osali bien kuto dénoncer mutu na l'état le reste on a faut l'état sala musala oui l'état fa sala nini fa bimisa mutu na poisa te ndeko nanga oyo aza ekolo boyo aza mutamboka boza nationalité boyo mais tant que vous mona l'état zo betango kara mais yo ndeko zo kotsa toujours na mito bato na bino bato azo kotsa bo comprendre que ça est quand même atongeli bato na bandako apesi bato bilo akolia siko bango bango o bazo mibenga ba congolais koleka baninga wana basala osali bien o rappeler eloko wana oui eloko wana bandako wana nakala pete auto kende na Noël awo amemeli bango bilo akolia na mboka nini akena na Goma ba producteur bazali banda bande kwa kendaki na mboka nini ya bokechu merci beaucoup parce que yo zaka parmi bato basoutenaka jean leader parce que mona ka vision jean leader akendaki na mboka nini eloko ngana lingi poto sukisa kotelemela nanu awa mbala sima tokoya na makambo ouais mbala sima toko avancer place to beta lisolo na place nde place ezoboma musique ezoboma musique makambo nyonso bazomema makambo ya politique na musique mutu fotelema teke atalaka congolais pona nini c'est quoi wana mutema mabe ezokende na niveau ni tobeti bino na musique bokomi okende na makambo ya bikolo pona ko dénigrer artiste pourquoi mutu amemi 3 camions ya biloko ya kolia babilamba bakeche banini po apesa bato yo vandi soki na soki na kwe nini ta mosusu ozoluka ata moya kolia kutu eza te yo lingo dénigrer artiste ya monene boye azotombola drapeau na biso partout azotambola en tout cas c'est quoi faut vraiment bakongole faut kosokola mitu na bango voilà tozana mambo ebele osala donc ndenge moni mokonzi mboka azoloba mosala donc eza ebele na mboka photo luka to se concentrer so moni ndeko azotombola drapeau ya mboka na musique botika so moni pe ndeko mosusu bazotombola drapeau ya mboka na politique tika ye soki mpo moni moto azotombola drapeau ya mboka na koteka tika ye ndeko na ngai tika okotisa bato na mituke oyo ndeko wana aza boye po oyo adepensaki oyebi ke lelo batanzanie banigeria baninga bakonza biso makasi lelo badiamond baopesa biso respect mpona nini mpona inosbi lelo badavido bazotanga congo mpona inosbi lelo Jennifer Lopez lelo bazokanisa congo à travers inosbi te mais est-ce que bato comprendre Jennifer Lopez te mpona bango bamonaka aza sermon boya nsima ndako aza méga artiste mondial atournaka bafilm na Hollywood donc à part kozala musicien aza lisusu artiste ya Hollywood Jennifer auto sila toto mona ndeko na biso Shakira alali combien de fois abeti bor moko abeti 100 millions na deje elo mo lidanga lobaka na gindoki mdasini na gindoki o toni mdoka Jennifer asila bato bele ba komuni so mandanga so ba page basungi biso te mandanga na biso msu basala ba analyse na émission msu ya ba chaîne msu ya YouTube basungi biso te ya ko expliquer bato ke non mutu lokola Jennifer Lopez akosila tete na jour akota mabele lokola olobi na asili eloko olobi ke rambo asili ka eneti ba vandam neti bavandam bajakisha en tout cas yoke koloba na yasili soto komi na suka na pesi lokwa na bandaki na monobeli na makamba kolobezaki ebele mais biso ingénieux te ingénieux des fois banda bitumba misapi kuna moyen te do moi liloba ya suka et puis émission na bino babandela ndango
jour nini nga nayebi te soki eza jeudi mais bino moko boloba na plateau à partir ya lelo eza introduction peut-être bolanda yango jour tel mais bango moko baloba oyo eza émission na bango nga na koloba te bao baza na maloba ya jean leader nga naza kaka na katikati. Et merci d'abord à Dada Taïfa, donc merci aussi à vous, c'est Mando Azana Sima Caméra. Émission émission na bino yango o to robeta masolo nyonso ya molodo bien que ya molodo ba o ezo tunisa bino botika ngona ba commentaire wana to robundela yango awa ba o ezo tunisa penza botika na commentaire to robundela yango ba pe basana numéro ya Dada Taïfa to pe na numéro ya Jori to pe ngai pe ngakati botika ngo kaka usu bokomela biso tokoya wana tokobeta lisolo na yango malamu pe ba ko contacter pe na WhatsApp ba on so bana besoin de contacter nga bongo na plus 243 82 80 93 133 plus 243 82 80 93 133 donc na pesi bongo ba continuer surtout ya Congo mbote na pesi bongo toza bongo na batoto chemuya faisant de Bayer toza na basebo semulonda inosbi fan world toza na ba diamant noir goma ta partie goma na maboko toza bongo na bazuli vietnamien franco canadienne toza na ba kondier belé ba maître chamo kalala en tout cas bato nyoso to balingaka biso et toza bongo na Olivier Balume en tout cas merci beaucoup mon vieux merci à Olivier Balume et bambote bisiko zali kuna na goma bambote na famille mobimba et toza na ba senior bireyo toza na ba maître donc toza na ba tebele en tout cas ba nyoso to balinga ngai ba abonner sur Instagram abonner en stock nakati ya ba griffe donc na ba abonner to Jika TV News. Merci beaucoup. Tigre griffe atongo to sukisi na yo ngai na kosengaka na ba griffe du tigre makambo yango ko soutenir émission oyo tokende liboso parce que tolingi liso kotika tante totikaki ta mingi asko totelemi mutu akomeka na 6h15 6h20 azwi makambo bango moni te misu bakimi pari bakesenga bolimbisi parce que totelemaki tous les griffes chaîne na bino yango Jika TV bo s'abonner massivement pour tokende liboso pour avec biso tigre akokende plus loin équipe mobimba ya Afro Congo Nosbi Tigre les ballons de la musique africaine ambote na yebele Dada Taïfa ngana peso kaka merci pour na espace yozo pesa biso pour to débattre makambo etali Nosbi normal kombata na ndimi na nako bosa na pe mwasi na ngana ndako wana kutu kobanga wana mwasi na ngai Marie Kalanga mwana na ngai Jovic Kalamba bambote. Merci beaucoup madame topesi mbote place aux amis parce que za moko te ya babone ya Jika TV News. Merci beaucoup na batu bakolanda biso lulobeza kamoko o eze mikie na bino bagri tolobi bien eza ya bino bagri oza na question inosidi akendaki place boete po na nini komango biso tango tokozonga tokosala par rapport à ba question na bino na bosani pe kopesa numéro apesa pe numéro soki olingi contacter ngai plus 243 995 73 11 02 plus 243 995 73 11 02 wana okozwa ngai moko griffe ya tongo de 3 heures déjà nga azalaki déjà griffe. Merci beaucoup tokomi na suka ba question na bino ote jeune leader akendaki na mboka boyete mpona nini tomonaki bokoma bango mibale bakorépondre nga naza kaka mbito je crois lelo na lubi très bien très bien nazalaki kote ya motu moko te match ezalaki très bien toganye pe te match eleki bien te biso nde toganye te biso bagrife toganyaka toujours posez tranquille Fabrice Mande losako na yo ingénieur akenda sango losako na bagrife du titre monde na bao balingaka Dada Taïfa je vous adore losako na Abdul à partir d'Afrique du Sud griffe ya tongo soki yesu masia nazareth azongisi tokutani bala nsima je leader umela